kondima patunete oyo pati yengo moinga atana pati yengo ate kondima patunete oyo pati yengo Yo peki kolo bango Eba kinye Na batango batia krengo Toego Yo de la kaka ego Ino mokolo yeka koya ego La présidente va représenter l'ego, c'est délégué chef spirituel et la religion africaine. Les Songanzi là, n'a voté si bon ce tout ticket, c'est là, il faut la vie. Balongo ke Balongo ke Mona kituka banzala panda ikitele kinambu bamona Ikata sola sola Mona kituka banzala panda ikitele kinambu bamona Ikata sola sola Mona kituka banzala panda ikitele kinambu bamona Ikata sola sola Matondo mingi na batata banengwa bilenge pe bana Banso baeto yanoli lisusu na mbela na biso ya mokolo mwa lelo Kenge mwa mibale Sanza ya sambo na mibu mokama na tuku mibale na sambo wana epai na biso pe bongo mwa motoba sanza misato mibu koto ibale na zomi na sambo kolandela bongo manaka mabapaya wapi tosangani awa na mongo kongo na tina lisusu ya bosololi mai matali bongo bomoi ya biso bayindo kolandela etumba ye tozali na yango pe bongo tokozalaka na kotika na biso ya batata mpe banengwa nde bongo yambo ya manso totombeli banso boyei bolamu matondo mingi Matondo mingi na biso banso batata pe bongo banengwa Masolo mabiso mamokolo mwalelo mazali ete Lokola baboti na biso balingaka biso mingi toyokela ndako na biso soni te Lokola baboti na biso balingaka biso mingi toyokela ndako na biso soni te Balongo ke Yengo Lokola baboti na biso balingaka biso mingi ndako na biso toyokela yango soni te pamba te eyaka biso na mokili ebongi Balongo ke Yengo Bongi kasi malamu kechete Bongo bisa lisusu eyaka biso na mokili baboti bayambaka biso na bisengo nyonso nde bongo bakosalaka maso po ete biso tokola malamu bongo te baboti
Tango tobotamaka tokolikia na ndako na biso ezala toza babola toza kaka na mbeto te toza kaka na litoko ba mosusu mpe karton ndengwa aboti biso mbala mosusu kushe mpe akolatisa biso eza nango te akokata kutu na elamba na ye akati yango po asala ta mwa lingwanda alatisa biso azipa biso na malili aza kominyolosa tolo po ete amelisa yo benda bolingo wana apangusa yo alengela yo tata kima mbangu kokende koluka musolo soki te lolenge kani nyonso elekaka bolingo ya motindo oyo wana epai ya mwana papa tuni mwana nini ndenge alobi mbala mosusu ya mobali mbala mosusu ya mwasi tata tondi na bisengo tokopesa ye kombo nini bino moko boyebi bakombo kaka ndenge balukelaka yango bameme mpe malgré soki mpe mobola ezali soki mpe pasi ezali kasi baboti balingi biso mingi eske po ndako na biso eza na kiti te baboti bakolinga biso te po ndako na biso ezangi mbeto toza na etoko yango wana ekolingisa ete moboti ayila mwana na ye bebe na ye na bandi te yango te kozwa ya baboti kobalisa te na bolingo na bango epai na biso banongo ke yango wana baboti ntango baza kolinga biso baza koboma nzeto mpona bolamu na biso mbala mosusu bakotaka kutu na baniongo mpona bolamu na biso basalaka maso kanisa kaka kobanda obotamaka ti okomaki na age ya kokota kelasi ti okomaki na 6e primaire bandongo nke kanisa yo moko effort nini yosala mpona okoma ozala na bomoi mpona okoma na age wana mpe ozala ta na mwa kilote to mpe mwa chemise to mpe mwa lipapa kanisa kaka effort nini yosalaka na kolikia osalaka effort moko te ezalaki devoir ya baboti bongo matondo mingi elingi koloba ete baboti na biso ti bandimaka bazala baboti na biso ti balukaka biso bana na bango baza epai na biso na bolingo suka te nde mitema na bango elingi biso tozala malamu oyebi baboti batambolaka na kati ya butu kokende koluka bolamu ya mwana mbala mosusu maladi ezosala yo balali te butu mobimba kokende mba mosusu bakobeta batraje milai baboti bazoteka na bilamba na nyonso po mwana na ye azala malamu bandongo ke bolingo ya bongo me ndako na bino manzanza
nanzanzango mpe tata akendaki kosombango na kitoki mosi kuna ya occasion madusu donc manzanza nano madofolo mbongo mpe akenda kosombela bachevre koka te akata na bamorso ya nzete ya manga betape ya manga asangisa po kaka azipa esika bana bazalaka badongo ke bolingo ya motindo boye mama azolamba tozalaka kutu ata na mbabula te mama na biso akangisaka ne kaka mabanga le mosusu mpe soki tata azwaki ata mwa likuta te ya opesa mbongo ngo ya koni mama na biso mpenza balukaka leki boye koluka koni omona mbaa mosusu mpe atindi biso bana akende na bolokaka nano ata mwa kono mokaka tolanga oya okuta mama na biso mbaa mosusu atie loboko na litama mpona nini azokanisa bana bakolia nini bolingo wana soki ye mwana ozalaki no te mbaa mosusu atienge loboko na litama te boye te me atie loboko na litama mpona yo mwana bolingo ya bongo tata salaire azwaka incomplet po ye abanda kodefa kaka banda lede abandi kodefa po na ndako tozwaka mwa eloko kolia bolingo ya bongo balongo nke bolingo ya bongo baboti basali nyonso ntango baboti bazokotisa mwana kelasi susi na bango ezali nini mwana wana kola asalisa bango asunga bango bongo bongo biso baboti babola kasi bana na biso babola te bomoni bolingo ya baboti epai ya bana biso baboti babola kasi bana babola te baboti baza na susi makasi ya bana nde na bongo ntango baboti bazobokola bana na bango balongo ke oyo bango bazolinga na kati na motema mpona bana na bango babombaka yango nyonso na motema to bazwelaka yango mpe ntango ya kosolola na bana bazwaka ntango ya kosolola na bana mwana kolanda bakamarade pambapamba te tala avenir na yo bongisa lobi na yo kokima kelasi te tanga malamu biso baboti toza babola kasi tika ete okololongola biso na bobola oyo baboti bazopuma nzoto makasi 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 mpona bana balongo ke yango ezolingisa ete na kati ya motema ya moboti eza kutu na baboti mosusu mpe bayibaka mpona bana ko akomaki ngabwa mpona bana omoni mpona bana miyimbili botyana na zwi esengo miyimbili botyelangalila na nzembo wana mukimbangu yomo tyana no nzembo wana
bolingo ya baboti epai na biso toyokela ndako na biso soni te nzoka sikoyo navandi vutuka avandi abandi sikoyo kokanisa bolingo ya tata ya mama ya nyako epai na ye sikoyo bandi korezona bandi kotala sikoyo ndako na bango wana ya manzanza wana niveau ya bobola ya baboti na ye atali niveau ya bobola ya baboti na ye baboti mais malgré bobola oyo nga nakokisi 18 ans hein? Malgré bobola wana naotanga classe malgré bobola wana toliaka mama na biso aluki azwi te tiake kutu koluka na fufu adi ata bombi abi kaka yo tata mokeli kota kaka na kati ya ata bombi yango bongola yango fufu akimpemba ntango yokoma na kati ya libuma bana po mwaye mosusu na sala eza te mana mobali akutu di ata bombi ke balala nzala bolingo ya bongo bolingo ya bongo sikonga na 18 ans hein? Nana 18 ans. Maman n'a teki liputa po asombela nga pantalon. Naza na 18 ans. Maman n'a teki liputa asombeli nga pantalon, na chemise, na ketch, na ceinture. Tata na biso ateki ndamba lopango. Bongai na banda ya université niveau ya bolingo ndamba lupango etekami balongo ke ndamba lupango etekami eza pasi me nyonso wana baza koinvestir na nzoto anaye mpona bolamu wana aboti babengi balongo ke bozolanda lisolo malamu bolingo ya baboti epai ya bana mais ntango nabimi na balabala ngai jeune homme ya 18 ans bavoisin na biso tata na bango atonga ndako 15 chambre talaka fumba na salon bango kutu batelevizio na bango ekomaka baécran géant boye batya na lupango kita mituka pamba nga kutu tina kokisa 18 ans joue oyo na bandeki kosakanela na nga mwana mobali me mama asalelinga mwana popi ya biteni me bavoisin ebi mama biso beyangakene bozo comprendre bolingo wana donc sikoyo bana mosusu bazosakana mama mpenza azwi ide alobi na mwana mobali ko mama azwi akitenge kakakaka nti mwana popi babacewe ya kitenge bapesinga nasakanelaka aza na mbongo aosomba ngo te bavoisin mpenza bavoisin balesa ardine babwakeli nzanza tata mpenza tata na biso ata lokoteli nzanza wana azwi babouchon asaleli ngai jouer ya voiture nabenda na sina ji tata palo kotali nzanza yoki soni te na bouchon kaka mponga mwana nasakana nazwa jouer mpona kuna bango basomba bajouer ya kitoko ndako na biso ndako ya baboti na ngai ya manzanza ya nzete
pola nango pavement wa mo soki kaka soki olali na butu kaka soki kaka dudududududu elele sombo donc soki kaka mbula ebandi na moto aza libanda na moto aza na kati ndenge moko balongo ke nga nakomi na age ya koluka nabandi koluka nakomi gênant baninga mpe lokola mama asombelinga pantalon atekelaka liputa na keche abengi yaya moko ya quartier afuti ye mwa quelque chose akatinga pink nabimi jeune premier na bando luka na bando ozwa 5 francs na nga me elongi na nga sikoyo ekomongala lokwa nakomosimba mwa 10 francs sikoyo mwa 5 francs banda nakola ti nakomaki na soki mpe na 18 yango soki mpe 20 ans omona bosangisaka soki natie ngambo moko mwana mobali ngambo moko eza mwana mwasi yo jeune fille ti okokisaki soki mpe ba 8 ans mama asombela yo nanu te atongelako kaka soki azwi mwa elamba boye ake kotongisa akati mwa bitenge ti omoni avandaki wana natonga nasinga suki azotongela mudinda mama yebi nzela tayere tatongela o barobe ye moko na ndenge na ye ntango aluki bitende po atongela mwana popi azwi ake kovuzaki mbandi avuzi kimbandi akangi kaka basinga nde wana alobi kama tosakanelaka oyo akosomba mbongo eza te bitende mwaye te balongo ke lelo na bandi osala naobeta mwa libanga chaîne premier elonge ngali baobenganga kuti nani jena bango babenga bango mosusu nani bapichene ezaka bongo bavie bapeti yango bakombo na na bandondo mpe bazaka na kati oyo mosusu babenga ye soki nini mado dodo jipe babongo mama na biso amesana kaka kobengaka kaka kabengele kaka kabengele na oyo mwasi mama na biso amesana kaka kobenga mankonda kaka balongo ke sikoyo na bado simba mwa 5 francs nakoki komisombela mwa pantalon na chemise ndako na biso ya manzanza parfume eza te moete banzele bakomi olanda na présente bango ndako na biso bakosekanga bozolanda balongo ke na présente bango pokaza jeune premier
bango baza banzele ba petit mouvement bongo ba ezalaka bongo siko na présenter bango ndako na biso na tiena le point d'interrogation sikoyo mosusu alobi te il faut na banovandele pa bacamarade wana epa bajampi parce bango lokola baza na ale nakosaka banzele ke wana nde ndako na biso ndako ya oncle na biso ok sikoyo biso na bino tosolola na okende parce que ozokela ndako na bino soni okende ovandaka pa bajampi kuna olakisaka banzele kuna ke bino nde tala kuna nde odendelaka kuna na basi yango bayeba na bango kaka ke ndako na bino eza ya manzanza epola na yango kutu moni siko mama na bino kutu ndako edimuka na se mpona nini na se bamanzanza eliama siko mama soki azokombola moya bimisaka zelo eza tala azokende otindi kaka mo pembeni siko ndako na bino esala boye soki mbula enoki mai etondi su na kati yo moko pona vutuka pona okende olakisa ndako baninga to kaka manzanza wana kaka manzanza wana kaka manzanza wana kaka manzanza wana komibetela maboko pasi ya bakoti bolingo ya bakoti na bana ndako na biso ya manzanza ndako na biso ya manzanza mama ponga na koma moto se mama ponga na zuwa ba chance papa ponga na koma moto na salisa baboti ponga na koma moto mama ponga na zuwa ba chance papa ponga na koma moto na salisa baboti balongo ke eza grave tolakisa ndako na biso wana ndako na biso po baboti na biso banyokwami me na liloba na bango ntango nyonso mwana biso tozonyokwama po tozolukela bino bolamu mpona bolamu baboti bayokelaki bino soni te baboti bayokeli bino soni te banyokwami mpona bino siko baboti oyo bazozela sikoyo papa na bino nani akolatisa costume soki nani akolatisa ye nzambala soki nani akosombele sapato ya kitoko po tata na bino banda kaka banda kobota bino ayebi sutala sapato te lipapa na lipapa mikolo mosusu kutu azwa pine ya kati po asala sapato kaka mpo na bana mwana akoli ayebi moboti te eske akoki kopambwama te ifo mwana asala nyonso po apesa ndako na bango valer yo nde moto kobongola ndako na bino yo nde moto kolongola soni oyo bazalaki oyo baboti na bino bazalaki koyoka elingi oloba na mokuse zala fiere ya ndako na bino wana ya mabe siko olinga opesa yango valer oyo ekoki na yango
Balongo ke lekokenge pai ya bavoisin mpo nofingaka ndako na bino ya manzanza eza grave. Santé eza nango de 0 à 18 ans wana mama na bino abokoli bino na bamatembele na bamatembele na bawandu na bapondu na baoyo wana mikolo mosusu azozwa baminzanga mbala mikolo mosusu azozwa bamikungu babandindi bongo bandakala yango moto esali okoma na 18 ans ti 20 ans bongo te sikoyo osimba 10 francs okomi moto ya bamayonnaise na bafrite na babiftek na ndako na bino koya lisusu te sino kolia mikungu sino kolia bikedi me ti okomi na 18 ans wana soki 20 ezalaki nini yango nde epesi yo sante balongo ke oyebi nga nasepela na mama na biso te oyo kazobima na balabala yakakasi te yakolia natielaki owandu na mesa bawandu wana babiloko moko ya mabe oyebi nga nadamaka yango te ozosignale selo moni yo lero ya obenganga koyaka to oye na baninga o tokende kuna balambi wandu komekaka te yari kutoko yo obenganga tiaka bwe balongo te ayaya tata bakisa susu kuna nazwi esengo te ezela nayebaki te toke nazwi esengo toke tata nga nazosepela kaka esengo baboti kaka bolingwa baboti bolingwa baboti bolingo ya baboti na bana ndenge balingelaka biso
nakoli nakomi moto nake sikoyo nakwe kuna nake kovanda natali nanu ndako na biso ndenge ezali natali papa na biso avandi kuna azotala ngai mwana na ye evre na ye sikoyo tozotalana ntango tosilisi kotalana nga sikoyo natali ndako nakanisi sikoyo nabwaki misu boye natali mama napusani pembeni ya mama mama napesi yo melesi ya eyo mama tika nakumisa yo aeyo na bomwana osiporte nde bosoto mpe pasi ezalaki kozwa nga butu moi na nzela ya lopitalo melesi mama mama napesi yo melesi aeyo sikoyo nazoyaka loboko na nsima kote mama azali mama napesi yo melesi aeyo nakomi wana kaka boye nabimisi piesi elamba napesi mama kanisa sikoyo motema mama na ngomba asa nini esengo akotinda susu kuna alobi yo mwana ozoyemba mama napesi yo melesi aeyo mama tika nakumisa yo aeyo mama ntango azwi liputa asengi kuna tokei tata mama yambi liputa bisengo ya boye oni naleki kotatata nake kotika kosti nazokende kotatata nazongeli nzembo na ngai lokola nakoli boye bapangi ye onga nakoma moto se mama onga nazwa bashose papa onga nasalisa baboti ye nazwi costume soki abengani 3 pièces nake natikeli tata tata yambi réponse ya tata toke lisusu kuna tata bisengo mama pe kuna ndengo na biso pe na bisengo ngai pe mwana bisengo ya baboti ndako ya baboti siko nazotala
siko nazotala tata nanga avandi nga mwana na vandi nengwa pa avandi ndako na biso ezanga kiti tata nanga atikala kotuta tolo te mpo na ndako atikala kotuta tolo te mpo na nyonso kasi azalaka kotutelanga kaka tolo kaka nga kaka naza na bana na nga na kobunda mpo na bolamu na bango bozala malamu baboti baza konyokoma makasi mpo na bana na bango mesikoyo ntango bana na bango bakole ntango tozokola baboti bazoyembelanga mwana nanga yaka oyokelanga mwana nanga yaka osalisanga makambo ya mikolo yokolanda te okobebisa avenir na yo makambo ya mokili yokolanda te okobebisa avenir na yo balengo ke epai ya mwana mwasi mama azoyemba lese tombe banzela wana lese tombe ezaleli wana mbwa azali na makolo mine kasi alandaka se nzela moko kasi yo makolo mibale pamba olingi banzela zomi otambola pamba bisengela ntango nyonso okominga fula na pepeyolo ngaba masina lipopo ngaba zelo tuku mibale na mine okosilisa mbula nini okosilisa ntango nini lese tombe tika na piori bonga moboti naza koinvestir na kati na laisse tomber 24 zone okosilisa mokolo tala avenir na yo ipshopa bimitika na bokse yanga avenir olongoke matondo mingi siko biso bana bafutuka siko tovandi moboti na biso baboti na biso fumukimba 30 ans la prison 30 ans po bana na ye bamona nzela ya lobiko 30 ans po bana na ye bamona nzela ya lobiko aza konyokwama butu moi po indépendance bana ne bakoma libre baza kobeta ye bafimbo kolalisa ye na mabulu ya mai ya mungwa lusikila tata atika nanu vanda moto azakama nanu te lere baboti bayokaki pasi yango mpe bozakamaki te sikoyo bovanda bosela pasi yango bino boyebaki te eza pasi evuki ndenge tokosungela baboti sikoyo tozala kati ya mfumuki mbangu sikoyo 30 ans tongo pokwa fimbu na tongo fimbu na midi fimbu na pokwa azwi ate eloko akolia te
pasi ya motindo wana, pasi ya bongo pona bana na eba yindo, pona bapapa janginda te, pona bana na eba yindo bazwa bosomi. Moni okoli Mfumuki wayoka somo. Na ba poison ekota na nzoto po kaka baboma ye. Pasi ya bongo pona bana na ye. Siko le 30 juin 60. D'abord dans le 4 janvier. Siko bana bakoli. Bazi indépendance, bazi mbongo. Bazi mbongo bana bakomi ba jeune premier. Mbongo bazi na poto. Mbongo bazi epai ya ba camarade. Hein? Oui, pas ma camarade. Bino bokanisi tangu bozokende na l'église ya Yesu boke kobomba mepa ba camarade. Obile parents na bino za Mfumuki Mbangu. Oya nyoko mipo na bino. Lelo bokomi bato. Ndaku ya tata bokobongisa mokolo. Awa bokomo koyokela esoni. Minana nyoko makipo na bino. Pour le 30 juin, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Mahomet? Est-ce que c'est Bouddha? Mais quand nous sommes pour que nous sommes parents, nous sommes Jean-Pi, nous sommes Peter, nous sommes Mado, Botiki, Tata ya Makengo, Chibwabwa, Molola Ikabilondi, Kalakyo, Botiki Parawana. Oya pesaka yo kombo, alesaka yo makaskila. Lelo komi yo olia hamburger. Oke na restaurant, pla ya tata no zoyo ke lango soni. Pla oyo mama na yo apolise la yo zoyo ke lango soni. Hein? Yo ke lango soni. Balongo ke! Olingi kokende kovande pa ba voisin. Olingi okende na yo malamu ozala na poto ke ozala na Congo. Malamu okota na église osi batonga ya kitoko na mongo Congo kokende te. Hein? L'église ya baino na kokende te. Solo. Mais soki yango te. Yo mbelo tambolaka na butu. Meloza ya Jean-Pi. Tuna tata na yo lisolo. Tia balaka mama na bina zalaki na kilote. Bon. Mama na bina bala makolongoluti. Oye bien moi. Enda kutuna. Balongo ke. Kasi ya Mfumuki Mbangu bayindo bati yango esika. Sikoyo banani bakolongola Mfumuki Mbangu mawa. Banani oyo bakosepelisa Mfumuki Mbangu po aloba te matondo bana nanga na nyokwa makapamba. Yango tomoni bafutuka. Butu moi Mfumuki Mbangu azoteya bino. Azosolola na bino. Azopesa bino boyebi conseil abi bana na ngai na botaka bana liboso na bino me bana wana bayokela nga soni me bino na sepeli po boza koyokela ngai soni po bino butu moi Mfumuki Mbangu Mfumuki Mbangu
inge tabalongo ke sikoyo Fumukimbangu azotala banani oyo bakolongola esoni oyo azaka parce que libuseli kaka mandalala partout moto akoki na lokumu eza kaka bapaya ndenge bavandi na quartier sikoyo mwana ozosimba 5 francs yo mwana ozosimba 5 francs ndako ya tata banani bakobongola yango bana banani bakolakisa ke bazali mpenza bana ya tata wana omoni tata endaka manzanza wana ngai nde mwana na ye po bato balobaki oyebi tata moko boye ndako moko ezala kozala na quartier kala ya manzanza etengamaka boye soki biso nyonso tokomi wana tobanda oyemba kiteyenguka uzonoso ndako wana mwana na ye ye oyo tala omoni alikama Fumukimbangu longola so koyokela Fumukimbangu soni te po 30 ya pasi eza mpona bolamu ya yo moyindo koyokoma mutu ya valeur moto mwindu aza na obligation ya komatisa kongo ya Fumukimbangu parole na ye oyo asali ete ye lelo moto mwindu akoki kolobela indépendance eya makasi ezali apesa lokumu na tata na ye parce que tata na ye apparemment azalaki komona na pauvre mais eloko ezalaki kozanga ye kaka apui ya bana na ye po ete likambo ezalaki ya achake son tour moto na ntango na ye ayebaki ete nakozala bidefa te ntina bolelaki baliata bombe mpo baboyaki kozala bidefa anyokwami mpo na bino lelo soki moto mwendo akorekonetre pasi ya tata na ye te eske akopangwama te donc soki lelo bakoyokela boyindo soni bakobonga te bakovande pa bakamarade mwa ntango moke lobi bakamarade bakobengana bango babengana bango kaka lere bakendeki na poto si barefulaka bango lere bayaka torefulaka bango tosalaka nini toyambaka bango na bandako na biso ya manzanza na ndako baboti na biso oyoki sasa ozokende kolala na flat oyo bana biso na okende olala te eza salite nani akolongola salite wana nani akolongola salite wana yango wana bomoni ntina na kati na biso nyonso bana 10 Fumukimbangu aponi mongoko po kuna esika mwana ya mayele alobi tata oyo tata na biso Fumukimbangu alobi bana botonga ndako namoni bino mozala na ide ya bien bino nde boyokaka toli bino nde boyokaka toli balese tombe tika kaka bakontinue mitelengana baya champine bino bato boyoki toli bolongola nga ata na mwa kikuku botyanga ata na bana bazwi décision il faut tata na bango alongwa tata na bango na quartier fa koma tata de référence po abota bana moko mayele obobole eza bozoba te bana wana bavrai ndangu mayele baserve esalaka yebisa bango kake bato baokende lola oyoka bango batuni somona moto amata bana wana mayele
soko yebisi bango kao komino koyeba te touta koko moko yoka bana wana yoso mona mutu mwindu na mutu mwindu baboti mundele yoso mona mundele na mundele baboti mutu mwindu kutufuza na kondima na ndima kelo koko soki bakacha ngo ebota Monsieur Savon, oui. Monsieur Salita Moine, oui. Monsieur Obolambini, au corne bif. Kata. Monsieur les accornéniens. Peut-être la Zarakité. Prochaine année. Qui est dans la montagne. Mukolonga moko na kocha korne nzombo na binzanza ne wala na wodia ne la bino na ebite kama wala misunya ko ba tena binzanza c'est tout ça bana pumukimba mayele ya wala tatana ba mo haka para ba ko ya pesa conseil alobitala mokile kera makana ngona na liloba te ke bazoya mokili ezala ezali kanzete ezala ezali te malongo te ntango ya kozoba esi esila tokokosama lisusu magicien aye na moto abokolaka pigeon batelemi bango mibale moto abokolaka pigeon atie pigeon na mesa magicien aza na pigeon te bozolanda magicien aza na pigeon te mbala moko kaka azwi mouchoir asali pigeon abimi atie pigeon na mesa pigeon moko babokoli ye moko abimiko kobima biso tokezwa ngumba toye tobwakeli bapigeon place wana tobwakeli bango pigeon oyo babokolaka ifali ya ngumba mpo ye akolaki na kolia komela na kopema oyo abimi tobima akola deja ye akolia te soki ale tata oyaki ne na poshe oyaki na ye parceke notion ya kokola ilifoliaka omelaka opemaka me oyo abimi deja aza mokolo donc abia na ye te amelani te apema te ye mbala moko si sikokokolia kwani osalani soki kaka le tata yo oza mayelema ndenge manganani wana ayelema te moni okangaki pigeon na sali peka obweti ye bien ti ozosalaka bipale ya mouchoir nzoka mpona kopelenga obeta pigeon boye obimisa ye otikala kosomela wenze tokokosama lisusu balongo ke ingeka bana oyo mayele tro otata na bango moto mayele cerveau ote eza boye te yesu ayaki mpona mokili mobima otata tanga parmi les 12 apôtres oyo aza ya mwindu soki oza mpona bato banso kasi kosangisa te sikoyo na lero wana bayina nano basalema te
bayindo diego kao mutaya kosala bango parce que bazalaka il faut bakuta mabe kuna alors soki bazalaka bakutamaka te soki makambo wana mpe etalaka nango bango talaki bango te bango balongo te tokosami mpe mingi siko biso bana ya mayele tozokanisa kaka pasi ya baboti na biso tozokanisa kaka pasi ya mfumuki mbango siko ekomi ntango ya kosepelisa mfumuki kimbango abotaki na ye bana na ye bavutuka bana mpambu uvidila tata azala na confiance na biso biso tokolakisa ke ya solo tozali bana na yo yoka bisengo sikoyo yo mpe ndeko place ozalaka mpe fiere wana te koloba ingeta te mpe solo koyanola te sikoyo ozonga verifie motema tolingi toya na mongo kongo baswanisi yo yambo ya koya kindongo odayari kutu lokola oswanisi nga na kindongo mpe na kokende te yo kende fumuki mbangu azozela bana na mongo kongo oyo bakosepelisa ye eske mfumuki mbangu moto aswanisi yo na ndako siko soki oye te na mongo kongo mpo baswanisi yo elingi koloba nani aswanisi yo nani aswanisi yo eske oza siri kaswanisaki yo na ndako seke soki oye te orate makambo boye te mosusu kutu aye mpe awa moninga atelemi ani atie na lokolo taka ndongo ni atinga maman pardon ngala yoki pasi bokansi pardon osilisi pasi mama yoza motema mabe adayari kutu botikala na kilongo na bino na kenda wana yeba koyebisi mpumuki batikala na kilongo na wala eza lokolo obimisi ko na ndako ya baboti bazozela bino bosalela bango makambo ya mine parce que tata na bino na mama na bino nzembo kaka moko onga nakoma moto mama onga nazwa bachance papa bo moto mwina pambwama a reconnaître ke tata na ye mobikisi na ye mfumuki kimbangu kotala valeur motuya batekelaka elamba ya tata no na magasin te o pantalon ya papa na ngai oyo alati wana ekoki kokute combien yango te mais valeur oyo aza nango na kati na ye en tant que parent na yo yango wana moto ezokonte plus soko moni tata na yo elamba alati eza ya tombola nde na kolongole na tombola wana eza yo me yo epai na ye ozozela te asombela yo elamba lokolokoli epai na ye yo ozozela nini mapamboli ye azozela nini osalela ye tozoyokana bakoti bazozela biso toluka mpe bolamu na bango lokumu na bango me lokumu na bango ezaka lokumu na biso soki biso tobongi parceke ntango biso tozotongela baboti na biso ndako biso moko mpe tokomitongela eza bongo me yo ozotonga epai na yo malamu epai ya moboti ozotika ndako manzanza po moye kotinda moye natinda bakoko kuna eza te botalaka bavie bango na bazokola wana bolie bazwa baide batata baza kokabola mapango na nini bango bakina na sangolo zako bango bake kuna na ndimuka kote kuna boba manzanza donga moye nakoma kuna ya te bazalaka kuna
papa okotinda ta bakoko te bino bandako na bino wana manzanza est-ce que tu peux mes enfants n'allez pas chez les bakoko wana, ils sont très sales les bakoko wana. Il faut toujours aller aux églises qui ont été déjà construites. Ça c'est très bon, là c'est très sale. Au bon amis que très sale wana punayo. Chez les bakoko. Mais là, tu n'as pas coco. Coco mfumukimbangu. Banani ba opesa lokumu na mfumukimbangu eza biso moko bayi. Ebandi na biso bavutuka. Yangwana lokola bandeko baza ko ignorer yozala fier. Ya kokumba kombo ya mfumukimbangu. Na ezaleli na yo. Yango wana yo otala moninga te tala devoir na yo liboso ya mfumuki kimbangu tala devoir na yo na pembaka kalunga. Eske oyo ozosalela yango wana toli ozwaki, yango wana liteya otangaki, yango wana siku oyo otangaki? Soki eza siku otangaki sava, mais soki eza siku te kosalela pe te po ete mfumukimbangu aza ya kokoka, aza ya kokoka bapangoli somo po aza moi na biso, po aza moto na biso. Soki olingi comprendre mfumukimbangu malamu, il faut obadisa ye na science malamu. Pamba te lelo ebele moni pasi ezosala bayindo eza nini ntango bake kotanga batangaki na kondima me batangaki mpona kozala na boyebi te. Chaque peuple azotambola na moto na bango oyo ewuti na tata mokili. Mutu soki akufi balobi akomi ebembe, mais soki akufi te balobi azana nazoka malamu te ndenge bozoba azana yana pusana bien azana bomoi bongo azana donc azana moi bongo siko sona ngana ki musuni azana siko azana musuni azana bomoto. Mais ceux qui ont vivre azana vous bien moto. Ah bon? Donc moto aza vivant azana moi na katina moi yende mopesi ya bomo omoni yangwana na bisika oyo baza na bamoi te esika moi akendeke mpenza te. Ese banzete eza ebele kuna, banyama baza ebele kuna te. Tala sala experience kamata mabaya mibale kanga yango singa tia na frigo ezwaka malili mikolo nyonso pendant 2 ans. Zwa susu mabaya mibale kanga singa tiango na moi pendant 2 ans. Okomona nini? Soki toye après 2 ans, après 6 mois mbala mosusu soki tofongoli eza na frigo ekangami. Mais oyo eza na
na moi okomona bamusu banyama babandi okota omoni babandi kolia yango banyama babandi kobotama mpona nini eza na frigo banyama babotami te me oyo eza na moi banyama babotami et surtout soki eza kobalanse na butu ezwi madidi na ntongo ezwi moi na butu ekufi na moi ezwi moi aza na rayon oyo ekoexcite baelema oyo eza na bomoi na kati ya libaya yango ekokola mpona na facilité bino kaka compréhension moto alati bilamba to avoyage na masuwa nzela molai to motuka nzela molai asali 2 semaines to 3 semaines azosokola te molunge ezozwa ye 3e semaine abandi koyoka mokosa na nzoto afungola boye basili boyebi yango te basili ya nzoto bauti wapi olingolaki bayeki kotia ye basili to basili baboti kobota bauti wapi epi bazotambola seke ezalaki na baelema moko ezalaki na bomoi ntango motoki ezobima na babomoi wana emoi sikoyo molunge aexcite bango nde babandi kokola donc esika meme bomonaka ke biloko ezali te esali nini ezali yango soki bato bakozala na bomoi na bango parce que esclave aza ebembe boyebi bongo esclave aza ebembe po alobaka te bazaka kose servir na ye libre nde aza na bomoi sikoyo nani akoya kopesa bino liberté esi aza na bomoi te omoni soki mindele balobi yesu aza na bomoi mpo na bango biso nani aza na bomoi mpo na biso nani azopesa biso bomoi nani azokolisa biso wala bomoi ya bayinde eza na maboko ya mpumuki ye nde moi na biso alo lokola ye aza moi na biso soki tokoti epai na ye akobimisela biso mabombami nyonso yango wana tobanda na kosepelisa ye yesu akotikala jamais kolivre biso secret ya kozala na bomoi balongo ke bafutuka nke yango wana mokolo ya lelo tozosolola soki tokanisi lobi ezoya le 9 mars mokolo moi eyaka epai na biso date anniversaire ya papa na ngai oyo aniokwami mpo na nga date anniversaire nakoyembela ye nzembo nini oyembela ye papa azozela zena banapo mokimbango abotama tina lelo akokisi mbila bona combien Boni sikoyo biso tata na biso akokokisa 127 ans lobi le 9 mercredi sikoyo yo mwana okumela para nini siko para bandi na kwe motema ya lobi mokolo yango
Mokolango, le 9 mokolo tata botamaki. Tata oyo, alali na ndako manzanza pona yo koma mutu. Tata oyo beta mifimbu, trata bamemie na katanga. Yango bamema beta ye na basete, banyokola ye na lolenge nyoso. Siko bino foko efase image wana. Amona ke ya solo, asalaki na ye. Tata mona ke abotaki na ye. Mokolongo 127 ans. Yango bomoni siko tata wana lobi lelo banongo nke bazosolola na mama lobi oyebi te nakokende naza boye nazokokisa 127 ans. Bana nyonso babosananga me mwana ntsuka bana ntsuka balobi bakozala wa le 9 bakoya kokanisela biso po nayokaki lisolo si babandaki deja bisengo oyebi bana makambo basali bango nyonso basalisali batriko batie bilongi yanga tata na bango siko bakoya mercredi sikoyo po baya kosepelaka kapa mosusu batie elongi ya ayaya bamosusu batie elongi ayaya balobi mokolo yango boyebe mokolo yango bisengo kaka ya tata bana balobi ifo babima ntina babalabala po tata na bango baseka ye mingi me lelo tata alobi mama siko tokosala nini po bana bayabi tika loboko tata losala peno bopambwama na bino bana bopambwama na bino misala lukela luva bike luva bingi lujata titi lifamba makansika kitolo kapa luluta bosi vangi liyinga luzangula kansika lukuluwaniko mukulili mpuna umosi bukabuta mbutu nkambe nkama mafunda muna peno luleyu kansika mkufukulu kulumtuala kansika lunimako mviru kansika mumputu kolu sakumuka luta yaye mungu yako zala nefiere na mavutuka tendenge mususu lisusu yoka mususu lisusu nani mususu lisusu bopambwama na bino ya solo penza bopambwama na bino bopambwama ya solo penza tika mfumuki mbango akaniselaka bavutuka ndenge akaniselaka bango ndenge akaniselaka bino mokolona soki fier na yo na lolendo na mfumuki mbango ezalaka na 50%, ebima na busha mulangi mulangi ekoma moke yango ekoma likolo zala fier ingeta maboko momoni bocomprendre biso lelo mpenza do bisengo ya le 9 yango nde elekeli biso sikoyo po tolokanisa mokolo yango omasivi mamonika
sikoyo bososola kaka baémotion badisengo puisque tozokanisa avant les 9 na nkamba ozonga kaka ekimbangu fula mwane ekimbangu fula mwane mwana lele kimbangu fula 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 mwana azalaki na mokili ya bongo nano abotama te ye deja si aya si abanda kosala mosala bongo le 9 mwana abotami nkombo na ye nani fumuki nabongi nano ndambo ya bisengo sino te nakozwa bino ntango nyonso na ya nkutika nyonso nakenda yango kaka etika natikela bino bandamu matoi lisusu akoyoka tosukeli wana meteni ya yambo na kongo mfumukiza balongoke alelo mupamu moyindo atana pasi yengo atakondima pasi nete yengo oyo pasi yengo moyindo atana pasi yengo atakondima pasi nete yengo oyo pasi yengo yo baby kolo bango eba kinie na batango badiagre moto ego yo de la kaka ego ino mokolo yeka koya ego